balandi ya Kimbangu 21 mbote mingi bipanyo sobozwami awezali wabino mami tutoma aziama. Lelo ezali le 4 juin 2023 oyo ezali mukolo oyo papa na biso papa Daniel oyo tomonaki na babilili oyo alala libanda bambula ebele akoma lokola muto ya liboma nde tokendaki koluka ye na ekipe na biso mokupa ya Kimbangu 21 tokendaki koluka papa na biso papa Daniel tomonaki ye tosololaki na ye tokanisi na reportage oyo elekaki tolandaki maso oyo tosalaki pona papa na biso nde lelo mokolo ya liboso ezali mokolo na ya liboso oyo azokota na ndako ya Nzambe lelo na biso bakimbangiste ezali signe moko ya kitoko oyo tosali na bandeko nyonso bana nyonso ya les news de Kimba à travers le monde entier. Vraiment moi makelele mike zobima oyo bazosala vantar oyo bazosala ba publicité biso na église Kimbangiste mamba ba publicité oyo ezalaka te soko lingo ede mutu eza pona bongo te batata na ba mama oyo nyonso bozali koloba tozali koyoka yango mais ezali pona bongo te papa diangenda kutima alakisaki biso bolingo mubeko misala mena bolingo biso bakimbangiste bolingo oyo papa alakisaki biso yango tokendaki koluka papa na biso papa Daniel pamba te azalaki volontaire na kati église Kimbangiste azalaki mutu moko azalaki soki bekatele ezali ndenge tozolanda nyonso abandaki korate te il faut apesa mbongo na ye alors azalaki volontaire amipesa mbeka kosalela papa Simon Kimbangu tango toyokaki ye moko alobi tango bazotonga résidence ya papa Kisolokelo Lukelo na Gombe ye azalaki permanent kuna tango mosale sili azomi na ndako pamba taza volontaire noko na ye abenganaki ye na ndako noko na ye azali mondimi ya bandeko na biso ya église ya 3 égale 1 na Kamba abenganaki ndeko na biso papa wana asali bambula ebele bato bandai koyeba lisusu position na ye te telema pasi elekaki akoma lokola mutu liboma alalaka na fulu aliaka na fulu makambo nyonso na fulu. Mbote papa kombo na nani nane ditatumuna kombo papa mutapisa papa fona mutapisa kombo bongo o babengelaka nani Daniel bongo toka ko system yo moko mipesa ki yanke ya tokelaka poasa lozaka kombo system kombo na bapisa ka na poasa leba mona ngaka kombo na bapisa ngana tokokana pena mona sawa ndena yango tango papa na biso moko mambo ya news de Kimba alekaki amoni ndeko na biso wana nde salaki ke abenga tango alelisi singana niveau likolo epa ya patron na biso papa Jomaki a recommandaki ngai mama mami oza journaliste za mosala na yo kende koluka papa wana nde bomonaki na kende koluka ye tosololi totuni apesaki pe ba preoccupation na ye na likambo aza nango alobi aza na posa bazwela ye abalukela esika ya kovanda tomemaki ye totalaki te kaza salite aza mutu liboma aza na fulu te totaliki aza ndeko na biso tomemi ye na salon de coiffure bakati ye suki tosombele bilamba achange pe bilamba na ye vraiment eza esengo mingi bato bamoni bakamwe bana jendeki bakamwe batongamaki na esengo makasi mais eza na baoyo bamonaki ke bazomona ke eza kitoko te l'église Kimbangiste makambo wana ezalaka te mais bapapa balakisa biso bolingo mibeko misala tolanda papa diangenda kusima ndenge tokolobaka ete solo ekutikala bele solo elukuta ekutikala bele lukuta tozala bana na bolingo ntina na bolingo bosi boyibi yango soko ozali na bolingo na muninga okusala ye mabete mama longi ate yake biso na tongo mutu nyonso tu azali na bolingo akusala mutu mususu mabete pamba te amici esika ya mutu wana yango wana Nzambe alobi ete linga muninga na yo lokola omilingaka pamba te yo ozali komona ye ndenge ni lokolo bende na lingi Nzambe olingi muninga te likambo yango ezali moke kasi ezali likambo monene bato bayekolaka obiye basi bayekoli bele likambo moke wana kukusala bapage na bapage linga muninga na yo ndenge yo kumilingilaka Nzambe apesi biso question ndenge ni okulinga Nzambe ye amoni na yete soko lingi muninga na yo te yango na bamama na batata bolingo to tia peza makasi
na bolingo okutala isika tuzala kokende inga muninga na yo ndenge yo moko omilingilaka ezali mo pasi kasi nzambe achikiso mutambo yo koma na nzambe te omoni muninga na yo nzambe alubi te tosala mutu na lolenge na biso donc mutu azali solo nzambe donc à travers mutu wana ozali kumikumisa yo moko ozali be kokumisa nzambe na yo nakanisi touti kolanda ndenge papa Diangenda alobeli biso vraiment tokotambusa micro na biso tokotala papa na biso ndenge azoya po akende l'église lobi tomemaki ye tokotika ye bongo te parce que akwai na maboko ya biso bandeko na ye tomemaki ye na ville tosombelaki ye mwa keke bilamba tosombeli valise toboyi bifunda wana azalaki nango azali sumuta bifunda wana te tosombeli ye valise na ye donc batie bilamba na ye yeyo tokotileya na magasin oyo tosombi valise yango tiana se kongola tia bilamba na kati tiana se lalisango na se lalisa valise na se lelo oyo aye kosepelisa papa Simon Kimbangu alobia donc atondami lesengo ya makasi nde ekipe na biso ya Kimbangu 21 tokotambusa micro na biso tozozela mokie papa Daniel akoma po tomema ye akende kokota na église après nde tokotambusa micro na biso mpona kotuna moko na moko opinion na ye apesa biso bapesa mpe témoignage ya papa Daniel po motu nyonso azopesa témoignage na ye eloko na koyebisa bino bato oyo lelo bozolobaki ezalaka te na église kimbangisi ezalaka te ezali soki eza na église kimbangisi te makambo tosali seki bolingo eza te soki bolingo ezali okokotika ndeko na yo na pasi te soki bolingo ezali okokotika ndeko na yo alia biloko na fulu te soki bolingo ezali okomona ndeko na alali na balabala otiki ye te mais ntango bolingo ezali tomoni ndeko na biso te torekiperaki ye na bandeko nyonso bozoloba vraiment wana ezali kimondimi te soki moto akwei na pasi mpe akwei na mabe tosepelaka te pamba te toza bato na kati ya na se ya ntango pardon toza bato na se ya ntango mingi ya koloba ezali te vraiment napesi merci na bana nyonso ya les news de Kimba oyo bazali na mokili mobimba na bolingo bolakisi epai ya papa na biso papa Daniel papa Simon Kimbangu akosepela mpe akopesa bino mapamboli po soki tata nzambe asepeli na likambo ya kitoko yebaki biso bana na ye tokozwa mapamboli te mama na biso mama Ida Mère de la Nation mama ya bana ebele mwasi ya papa Didier Mateus Big Boss 005 nakanisi ba contribution na bino tozozela yango po tosunga ndeko na biso papa Daniel. Voilà bomoni papa na biso yeyo alati lelo achange alobi azali so mutu aliboma te nde bande komona ye wana azokende ndako ya Nzambe ake kokota na ndako ya Nzambe ndenge tozomona awa vraiment eza esengo miko na biso bana papa Simba bana biso ye wana azokende kokota na ndako ya Nzambe Alinga biso akinda okisi Sala esengoyo Geabongi saka elingi komonana Totonda Nzambe Alinga biso akinda okisi Ose Nala esengoyo Geabongi saka elingi komonana Tala nando bakokola biso Nani aye waka Tokokoma boye Tala nanesika toti Anini Tokatela mibeko Alleluia Santo na kolo Tale sewe